Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo tozali kopesa bino sango oyo ezali urgent. Tozali kaka kosignale na bakongole nyonso tu ezala oyo bazali na mboka nzinga ezala ba oyo pe bazali kuna na kati na France. Partout bandeko babolingo boyebaka ete na kati na France kuna makambo ekomi mobulu. Ndenge tozali koloba boye terrain ezali ya koyinda. Police alingi kosala lisusu liseki te. Samedi bautaki kokweya na nganda oyo babengaka libuluma nzengele. Balobi police akwei kuna somo pe alokoti kelke batu. Bakangi mwana mobali oyo na kombo ya Makiadi Diata Bau. Bakangi ye pona nini? Bato mosusu balobi ete ezali bafundi ye po ete azalaki moto moko ya kosala ba makambo ya mayuya, kosala ba faux papier, ba makambo ebele mais wana nyonso tu biso tokopesa bino information tango biso moko tokozwa ba précision ya malamu na kati na makambo wana. Terrain ekomi mobulu. Bino bakombata ya Bruxelles, bino bakombata ya Angleterre, boyokaka deja bofungola matoi terrain ekomi mobulu. Police française azali kosala lisusu liseki te. Ndenge ezali wana, ndenge boyaka kaka na baterni na bino wana, ndenge boyaka na baloyenge keba okolongwa Angleterre oye na France oye otikali obeti pe prison na yo kuna na France po tango oyo liseki ezali lisusu te. Batikelaki bino ta, bosakanaki, bobinaki, bosalaki n'importe quoi, mais sikoyo police alingi lisusu liseki te. Papa Roger na pesi yo maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie awuti koloba. Bandeko boyebaka ete na kati ya France esanga ekoti mobulu. Bamakambo ndenge bozali komona yango bandeko bozwa yango liseki te soki bokebite bato mosusu boko banda koyoka kaka o basi babwakaki ye na Kinshasa o boye bakangaki aza na Kinshasa po ete makambo oyo ekomi na niveau mosusu. Police alingi en finir na babuzoba oyo bakongole bazali kosala awa na kuna na France. Bandeko ndenge ba français batelemi boye ba belge pe boye bakaete bakolanda exemple. Ndenge moko pe ba policier anglaise bakolanda pe exemple ekozala somo bandeko. Ekozala somo deux fois te. Yangwana ndeko tango biso tolobaka ete
tango yaki na poto politicien te moto afutela ki o ticket po oya awa lelo ba politicien na bakoma ko utiliser bino o bakoma ba combattant bo sala boy kaka lelo tala ndenge bakomi ko kanga bino bino bomoni ndenge baza ko kanga bino boza ko vanda ba prison bomoni bake ko kanga Félix Tshisekedi po baloba ete ba ko kanga ye ke papa na ndé politicien yende motazali na likolo na bino makamnyo bomoni bake ko kanga ye baza ko kanga kaka bino po ete boza ko landa ba makambo na ndenge ya buzoba ndeko tozali ko yebisa yo oyo ezali fe ya ba makambo bino bozali ko lobo ba combattre parce que to boyite batu nyonso tu basala balit na mboka na bango mais modelo ya balito bino ba congolais bosala epesa bato belé kanda voilà ba mindele lelo batelemi balobi non il faut tous en finir na bato yo oh lelo to ko mon ezali épisode ya France épisode ya Belgique pe ko ya même ya Angleterre pondenge ezali na zako yebisa bino ya solo ba européen bazali bato moko bakomi ko travailler en collaboration tango biso ba congolais to ba étranger na bamboka na bango na tango biso dolalaka na pongi bango bazana ba ordinateur baza ko lukela biso ba solution oyo ndenge bomoni bakomi ko lata bato na France ekoki kozala likamo basi bazwa décision depuis kala o mundela lingaka penza un bon moment pour banda ko mettre likamne en pratique mundela zaneti mutu mundu te boyebise likambala moko ala besoin décision te batikela kibino temps bogangi neti bangungi bosali ba makelele mais bomoni siko ba makambu ndenge ebandi yango wana tozali koyoka mawa mingi na batu oyo bazali kolekisa ta na bango pamba politicien afutelaki yo tikete po ya na poto politicien te nde mutu atindaka mbongo na famille no chaque fin du mois po mama na ona tata na obalia esiko soki bakangi yo ok yo zali ya neti likonzi famille mutu etielaka o motema yo kanisi soki bakangi yo baopposant congolais bakobanda kotinda mbongo na famille na yo Rex Kazadi wana bakangi na prison no ba combattant yo somoni ba combattant ba kei basala ni makelele silence nie on dirait loko ezate pona ko lakisa ete bandeko tolobaka yango tangu nyusu toza bato ya maboma te bino ndenge bolobaka ete ba combattant baza bandeko na bino biso pe toza bandeko na bino ndeko oyeki na poto na bitango mukolo zala kolinga kozwa avion na Kinshasa po bima poya ozalaki na bit na de gens bandeko basonga na komikili na selisa bandeko nanga pe na luka. Mais au komi de boy ya ba opposant congolais ba commission de moi na musala na bango ba komi ko tinda yo na ba makambu ya ba buzoba o komi ko sala ba makambo e koki ko lukela yo moko danger tangu yango yo bofungola miso botika kolala pongi mboka wana boza koganga kaka lelo wana ba koteli biso na mboka baza ko violer ba mama mais bino bolobi boza ba combattant bato bolobi ke boza koganga bo kende ko longola Kabila mais soki boza peza na mapinga ya solo ndenge bolobaka boza peza mibali ya solo bokoki ko futa bosangisi mbongo boke kote ya est pona ko combattre bato bazali ko violer ba mama na bino bolelelaka butu moi parce que bino nde bosalaka neti ke on dirait bino nde boza na souci ko leka batu nyonso boko kende kote ya est bolekisi ete boza mibali ya solo ba makambu ya mike kutu boza kokoka te kaka nde boza kolobaka boko kende kolongola Joseph Kabila bino bokalisi Joseph Kabila azali mwasi oyo bokoya mpe boye basoldat na ye mpe baza kotala bino toyebi na biso babiloko lelo ndenge bokoganga mpo nini bozwi assurance déjà ya meme baministre mosusu oyo bazali batraître na kati ya gouvernement oyo bazali kopesa bino assurance toyebi baplainte toza na sur le terrain bokosala bo yango na epesi bino courage bokomi koganga mais boyebaka ete meme baministre wana bazali na Congo oyo bazali kocoopere oyo bazali kosala neti kolia Joseph Kabila na CC bayebaka ete bakozwama kaka bakozwama bakanisi baleki Joseph Kabila na mayele me bakozwama tana bango ezali eloko na eloko na tana yango bakozwama kaka basala bamakambu ndenge balingi mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko congolais na bandeko congolaise
wana ezalaki message oyo topesi bino mpona koloba ete na France kuna terrain ezali ya koyinda. Police alingi vraiment à s'en finir na baje oyo bakombata na France baboyi te ke batu basala politique ya mboka na bango pe ba manifester. Mais modèle oyo ya bakongolais baye ko comprendre ete bakongolais bayebi politique malamu te pe bayebi eloko nini bazali kosala te. Bango bazali kokanisa ete soki balobi congolais manifester pona likambo mboka na yo ezali pokende obeta batu kofinga batu kokota na magasin batu kobotola basende te. Wana ezali politique te, wana ezali ki voyou ki banditisme. Yango na moni ete makambo bozali kosala moyen na bato oyo balingaki balanda bino balingi lisusu kolanda bino te po ete buzoba eleki. Bandeko babolingo na banzi ete na nsima ya bangonga nde tokopesa bino tokodevelope sujet oyo malamu ndenge nini bakangi mwana mobali oyo Makiadi Dieta Bao na nganda ya Libuluma Nzengele tokodevelope yango malamu après avoir kozwa ba information nyonso tu ndenge bakopesa biso tokozanga te pona koyebisa bino. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino babande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.